j'ai associé dans ma vie pratique les différentes manifestations et même activités des communautés religieuses kimbanguistes. Donc, à la base. Et cela va devoir me permettre de devoir vous donner une idée exacte et le salut qu'une telle occasion nous propose pour l'avenir. La question de départ est celle-ci. Elle est simple. D'où viennent les idées justes? D'où viennent les idées justes? Il y a des gens qui pensent que les idées justes peuvent bien venir d'un rêve. C'est vrai. Mais comment contrôler ce rêve? Quelqu'un peut être en train de dormir avec un être qui lui est cher, mais il ne partage pas toujours le même rêve. Les deux partenaires rêvent chacun dans son coin. Le modèle d'analyse que je souhaiterais vous proposer situe la réponse à 3 niveaux. Les idées justes viennent de la pratique sociale, le vécu quotidien, c'est-à-dire la réalité de la production, afin de résoudre les différentes contraintes dues à la survie de l'humanité. Deuxièmement, de la lutte contre les inégalités, lutte qu'on appellerait lutte de classe pour prendre un terme beaucoup plus général. En effet, le monde est caractérisé par les inégalités. Inégalité de race, race blanche, race noire, de sexe, sexe masculin, sexe féminin, inégalité, des riches, les riches et les pauvres. Même au niveau national, inégalité entre les villes et les campagnes, même dans la distribution des avantages collectifs de survie des nations. C'est de l'interaction deux fois antagonique qu'on voit les idées justes deux fois l'emporter sur des idées injustes. Troisième paramètre, c'est l'expérimentation scientifique. Oui, c'est ici qu'intervient la primeur de la connaissance scientifique. Comme sociologue de formation et anthropologue, formateur de sociologues et d'autres, il nous est arrivé à dire que l'expérience promue depuis 1921 par Papa Simon Kimbangu est une expérience juste. En effet, le combat mené contre les inégalités est connu, blanc contre noir. On n'en discute pas tellement parce que tout le monde le sait. Ça devient de la doctrine. Le combat contre la pauvreté afin de s'épanouir, c'est connu. L'une des marques de vie même de la communauté kimbanguiste autour de la production est connue.
l'expérimentation scientifique. Voilà un élément de ce que l'on appellera la prophétie de Papa Diangena concernant la présence des universitaires qui deviendront bientôt des missionnaires, afin de rendre compte du caractère juste du combat que Papa Éminence vous menez de main de maître actuellement. Nous avons vécu plusieurs moments d'animosité par-ci, par-là, mais ce ne sont que des animosités secondaires. Le paramètre du temps est le seul indicateur en tout. On laisse le temps au temps, surtout quand on a des idées justes. Quelqu'un dira que les hommes ont toujours été en société des dupes naïves des uns et des autres, tant qu'ils n'auront pas appris à discerner au-delà de leurs discours, au-delà de leurs promesses, au-delà de certains programmes de réforme, les intérêts qui soient des intérêts justes, susceptibles d'embrigader tout le monde. Mais autour de quoi? Des pauvres, des noirs, des malheureux. C'est dans ce sens-là que l'œuvre que vous menez, Éminence, d'encadrement, des fidèles, autour de ces idées justes d'une lutte pour l'humanité. Idée juste parce que c'est aussi une idée universelle, ce combat. Vous vaut la peine d'être applaudi et d'être soutenu. C'est la raison pour laquelle, de par notre expérience, j'ai trouvé que, en venant vous témoigner cela, cela pourra davantage réconforter votre manière de voir les choses. Ainsi que l'on m'avait dit, divinité, je vous remercie. Merci, professeur. Tokotonda bamaloba ya ba professeur na biso bango mibale na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Na kombo tata mwana Molimo Santu. Alors, compte tenu du temps qui nous est imparti sur la retransmission en direct par satellite, nous allons demander aux révérends représentants de la ville sainte de venir directement procéder à la salutation du chef spirituel et représentant légal. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu ndenge tokolobaka tango nyonso tata modorateur aleki awa apesi biso manso yango oyo toyoki tolanda yango malamu tosalela yango tozali kowela tango tozali na programme te ya kobakisa likolo ndenge tokolobaka tango nyonso bisika tokokende bisika tozali tobosana mabondeli te misala mpe ya nkamba tobosana te
lobby ezali samedi programme ya lobby ezali boye ndako nzambe tokokota na 6h ndenge tokosala katango nyonso sima na 6h tobimi honneur après honneur ye tata mokonzi ya bula koyeba ler nini tokokende kokata riban to kofongola ndako bakulutu kuna nango mekinsuka avant remise de cadeau pardon remise ya coupe ou bien après remise tango tokobima yene ya koyebisa biso programme yi tokosala lobi na tongo avant tokenda ngombe kisuka ou bien avant tosisa misala awa na nkamba na kanisa ezali ndenge wana soki tokende na tongo na ngombe kisuka tango tokozonga tozali na programme ya baye bakozwa certificat ya mariage ndenge tolobaki lobi tobosana te esima na yango tozali pe na bandeko na biso ya Kasai bakosenga bolimbisi ya territoire ya Luiza sima nango tokoti na remise ya coupe ndenge tokosala katango nyonso soki ntinsani ezali ya mouvement na kanisi programme topesi ya lobi ne yango tuele mukuma kya lukaisu tulombele sedi to papa de cabinet ye membre ya onsono yina kuna lumu lwa sedi to lutela votre vale bambote faki kubika moko yevana kiambote kwa sedieto tatalize cabinet ye membre za onso muna nkumba se ye mwanda vela munkumba se mwanda velela luvwanda kweno tulombele bana bankole batekolo bankole ntekuluka za nkole ntekuluka za nkole konso fululuna lutela matla valba mote faki kubika moko yevana kiambote kwa mpangizeto mnakumba se mwana ye mwanda velela munkumba se mwanda velela tutondele tosengi na bandeko na biso bana ya batata na biso botele matobiso bina mbote faki kubika moko yevana kiambote kwa mpangizeto mnakumba se mwana ye mwanda vela munkumba se mwanda velela banda ye banda kasa tulombele kwa ngudizeto ba mama fumalongo ngudiza onsono ba mama reverende tulombele lutela matre vale ba mot faki
bika twakubika moko yevana kyambote kyelukumu kwa ngudi zetu munankumbwa se mwana ye mwanda velela munkumbwa se mwana mwanda velela tutondele tuna yengudi eto mama conseiller lukufi ye tata mwanda velela tulombele ngudi eto mama kwa kyadi telama beto bantu vana kyambote faki twakubika moko yevana kyambote kwa ngudi eto mama conseiller munankumbwa se mwana ye mwanda velela munkumbwa se mwana mwanda velela tutondele twele vanansuka ya diambu bambuta bavo kwa sina diambu tuku ndenge tokolobaka tangu nyonso lingomba oyo ezali lingomba ya musantu ekumi leso mobimba mpo toteya yango mikolo nyonso lingomba ya musantu ezali na basantu ezali na tata molimo mosantu papa Simo Kimbangu Kyangani banda kala bitumba ya kala soki te mbele lingomba oyo ekufa mais du fait que ezali lingomba ya musantu etele mingwi kino lelo yo bayini na biso babundi butu moi kino lelo yo balemi te me ezali lingomba ya mosantu ezali na basantu ezali na tata molimo mosantu tozali na esengo ya makasi ndenge tokoteyanaka lukula tofandi na lingomba ya mosantu tozala basantu totika nzela ya mabe tata molimo santu asalela biso maye mazangi biso yango wana tangu ekoki tolingi komona maboko miziki ya centenaire eyokana awa banda awa te mokili mobimba bazali kolandela biso miziki ya centenaire nzembo ya centenaire maboko emona na likolo miswari ya ndenge na ndenge yango wana tosengi epai ya tata na biso tata molimo santo telama biso bana yetu pesa yo mote
ya solo na kanisi toyoki lifaransi ya makasi ebimiawa na baprofesseur na biso bato ya mayele ndenge tokolobaka bato wana bazali bato ya mayele pamba te bazali kotémoigner tata Simon Kimbangu Molimo Santo mais oyo baza na témoignage te kombo na bango toyebi yango banani yango wana tobongisa maboko topesa mboti ya lukumu epai eza Molimo Santo na kombo ya tata deux professeurs, des éminents professeurs. Maintenant, mwana son éminent Simon Kimbangu Kangani, qui doit recevoir et ses honneurs, il va donc commencer il va prendre la parole juste après les honneurs. Suivez. Voilà. Zata mwanda velela ntangu yelokola bifweni tukubokele wiza kuntwala wasi songa ndinga kwa bana bako yefakola sa. C'est les festivités, vous allez suivre son éminence. Il va s'adresser. Il va donc prendre la parole. Comme vous le savez, il est spirituel. Il va certainement commencer par la prière. Il va s'adresser à vous. Et là, c'est la fanfare communaliste qui le fait recevoir les honneurs et qui voudrait, avant qu'il parle, cette transition permet donc à l'autorité de mesurer la température spirituelle pour qu'il commence à prendre son speech. Donc après juste cette air musicale de la fanfare communaliste, Faki en sigle, vous allez suivre le mot de son éminence qui certainement sera précédé par une courte prière. Voilà. Merci, vous allez donc maintenant suivre. Tusamba. Ensa muzamfu mwetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa siditu, ye untwali ya mwanda velela, bika wakalanga yetu tukawa kwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen. Nakumba tata mwana pe tata Molimo Santo. Tolanda ki matei na biso. Ya tei biso abandelaki na banzembo ba Yuda. Ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela po ete mokolo wana tobika. Toyaki na fete centenaire ya papa Kisolokele. Makambo eleki awa banda mokolo toyaki pona fete na biso. Avant fête, na lobaki ete biso tokoloba te bapaya oyo bakoya nde bango tokopesa maloba bango nde bakoloba. Toyoki
batata na biso baprofesseur basavant makambo oyo balobi na biso ya solo likambo nyonso eza na ntango nango. Tata Kisolokele azalaki moto monene na mokili na leta mpe na lingomba. Na lingomba tolobi nzambe na biso, nzambe tata. Na likambo wana batémoignage oyo toyoki ya minene kobandela na papa Longo ya lobi mwana nkazi ya tata Kasavu. C'est vrai. Ngana yebi mboka na bango na singini. Makambo ye ya lobi eza ya solo. Kambo ya vikaria ezalaka pasi. Ezalaka nde pasi. Balobaka même pa ya papa de Ngenda. Soki oye na ba Congo to na Matadi bobele sukaka na Matadi kokati sate oya na ba fleuve. Mais nzambe azali se nzambe asisaki makambo nyonso owana. Pe ba oyo bazalaki ténor bakomaki na ba problème makasi. Tango atouché makambo wana kambo ya kala ebe epesinga makanisi oyo babundisaka lingomba tata Simon Kimbangu bazali kaka la petite permission bazali bi bazali te kasi nzambe nde azelaka bango. Soki papa de Ngenda aza koloba ete awa te na mokili kasi kuna na ntumpa. Ntumpa ezali nini? Puku asali ndako na ye me asali kaka entre esika kokotela me esika kobimela ye asali te. Bato baliaka mpuku soki babandi kolanda ye akoti na ndako na ye facilement bakokanga ye pamba te sorti ezali te. Me mpuku amayele soki aza na sorti olandi ye na ebandeli akei te ake kobimela esika mosusu. Yango wana ezali ntumba. Elakisi ete ntango toza na mokili sala na yo nyonso olingi ata kutu bapekisi yo koyoka te. C'est le contraire. Oza kolakisa ya mingi me mokolo yo kokufa kuna bake kozela yo. Ata ozalaka makasi ya ndenge nini me kuna sukisa. Ndi yango wana makambo tata na biso alobi eza ya solo. Biso tozalaki bana mike ntango makambo wana ezalaki kokweya toza komona batata bazalaki kosouffrir babunisaki bango mingi. Kasi soki totali bien président Kasavu alalaka na mokoto ndenge ka alobi enga nayebi zamba oyo papa Mfumalo papa de Ngenda akendaki kotiela ye loboko na motu. Outi Kinshasa Matadi Mayo oleki Kazangulu sima olandi moke zamba wana na yebian. Papa de Ngenda kendaki kobongisa ye na zamba wana. Alors ezalaki pasi ndenge nini? Bamindele bakomi koluka ye na ntango azalaki na mokoto. Papa bombi sikoyo po akende kobongisa ye
akomi na talima yo bamilitaire bamindele me bamoni Papa Diangenda. Le président azalaki na nsima bamonaki ye te, mais entre te ye eza kobanga ke ndoi sikoyo nakangami bazwi ngai. Papa Diangenda alobi kobanga te. Chauffeur ntango atelemi amoni Papa Diangenda, Diangenda oki wapi? Nake kaka na Kasangulu alekani. Na retour ndenge moko barrière wana elongwaki noki te. Abi cette fois-ci naki papa alobi kobanga te. Diangenda ozongi nazongi bazongisi kobanga esilaki kino mokolo ya suka le roi Baudouin ayaka. Me makambo mosusu ekimaka na ntango wana oyo Nzambe abongisaki nde tokomi na ndenge oyo tozali te. Makambo nde esila na 60 kasi tala kaka bapesi yo kilo omema osala yo olobi le contraire, makambo ebebi. Biso tozali bana me toyebaki na ntango mpe tozali oyo baza kokanga mosala ya tata Simon Kimbangu bazali, me biso tokolobaki eloko te kaka na ntumba. Soki osalaki malamu soki osalaki malamu te kuna nde tokendaka koyebana. Biso mosala na biso kosambela kaka po ete tokende liboso. Toyaki na fete ya Papa Kisolokele tolobaki biso tokoloba eloko te, mosala na biso kolanda mpe koyoka. Apesi permission toyoki bien toyoki te. Bango nyonso ndenge batandami wana soki topesi bango maloba batémoignage kozala ebele, kasi bato mibale kaka. Oyo ya mibale nde professeur ya Papa Zako na Lubumbashi, ye moko alobi yango aza moto monene, azali savant, atambolaka na monde mpona kosala mosala na professeur. Tolandi ye toyoki ye, me mpona koyeba ete biso tozwi bato ya minene oyo bayoki mbela ya Papa Kisolokele awa bazalaki ya kovanda bomonaki bango bien te. Me Papa Matondo atwat mibale misatu baleka awa kamera sika ezali bamonaka bango na bakombo na bango toyoka bakoloba te ata 2 minutes tomona bango boyebi boye te. Soki atangi bakombo betaka maboko baza bato minene fotolakisa bango. Merci papa. Nous demandons au professeur émérite de l'université de Lubumbashi de passer devant. Il va être accompagné par le professeur Massamba Kazingani, professeur ordinaire de l'USK. Encore maboko yewana. Merci. Nous appelons à présent le professeur Sabakinu Kivilou, Aloni Komanda et maman Kebi Brigitte Bonga. Merci.
Maboko, 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 maboko. C'est le tour du professeur Mwene Batende, Kabamba Wakabamba et Congo Dumbi. Merci, maboko, 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 maboko. Nous demandons au professeur Longo Mbenza, professeur Frédéric Machini et docteur Amona Tasco de passer devant. Merci, maboko, 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 maboko. Nous appelons le professeur Kassengedia Moutembe Pierre, le professeur Mouya Blaise, docteur Émilie Zola de passer devant. Professeur Djondo Michel, rapprochez-vous d'ici s'il vous plaît. Merci. Beta maboko, maboko, maboko. C'est le tour au professeur Djondo Gade Michel, professeur Nzaki, professeur Matondo de passer devant pour la photo. Merci, beta maboko, maboko. Alors rapidement, tous les assistants, les chefs de travaux peuvent rapidement venir pour qu'on voit ma photo. Chef de travaux, Jean Kakiwa, Révérend Mounianga, Timba Vilukidin Alex, et tous les autres rapidement, Papa Monabino. Leto Kosuki Sawa.
Merci, maboko. Et dans le dernier groupe, nous avons les docteurs Bivengi Nzambi. Merci, maboko. Allez, Faki, pesa nzembo moko, tosepelisa bango, allez. Allô? Donc là, après la présentation des éminentes personnalités l'éminence commande de la santé de la Merci beaucoup, Faki. Tokozonga. Kuna bakotuna papa alobi nini? Papa alobi bolingo mibeko pe misala. Ya mibale tozosenga mabone elinde ezala mingi. Soki tokolonga mabonde nde kolongisa biso. Oyo etikali Nzambe ye moko akobongisela biso. Toyebi malamu ke bapapa balobaki na biso makambo. Ke biso soki tokei toke kokanga nde likambo. Kasi bino botikali botonga Yerusalemi. Kotonga Yerusalemi ezali moto nyonso.
ezala osambelaka te ntango opesi likambo na yo nzambe akobosa na yo te. Ntango ezali ntango ya kosalela tata nzambe tolimbisaka mpe baninga likambo ata eza ndenge nini makasi ya ndenge nini limbisa moninga na yo likambo te tobosanaka yango wana pamba te soki otiki likambo na mokili na moto oyo bozwanaki problème osilisi te oyo akufaka liboso akendaka kozela yo moto otikali ata osali 100 ans wana akei akozela kaka kino yo mokolo kolanda basamisi bino mibale oyo aza na raison aleki oyo aza na tort atikali wana yango tolobaka tozaka na baproblème na bato te biso tobundaka te toswanaka te tofingaka te tosala makasi epai touti toyebi me pa tozokende toyebi te tala mokili ndenge ekomi pasi les 5 continents tokomi na pasi me fo tosambela mingi nzambe nde akelaka biso apesi nyonso na yo moto odirige me lelo makambo tozomona makambo ezosimba lisusu te mbala mosusu tobebisaki pasi eyeli biso tosengela yango mabondeli mingi yango nde papa alobi makambo mosusu ezali te tokende kobongisa epai tozali kokende kobosanaka yelusalemi te tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Donc là, le message de son éminence, Simon Kimon Kangani. Na kombo ya tata mwana tata molimo santo. Toyoki liteya ya kitoko ya tata molimo santo. Tata molimo santo alakisi biso bato ya mayele basavant tomoni bango na miso. Nous sommes non violents. Balobi tolandi bango maye balobi. Problème. Balobi ya solo ke tata siboki mbango azali molimo santo. Ndenge na kolobaka ntango nyonso ke solo bato wana nde bato ya mayele me oyo bayebi te ke tata simoki mbango kangana aza molimo santo kombo na bango boyebi yango bobosana yango te kombo na bango bapata tuta bazoba ya mazoba yango wana toza na esengo makasi tozali koloba boye tata mwanda velela mu 1960 twarata makuma ya masava wa kubika mutomesa nsi yeto kansi kumaki awumbuki wansi twarata kadalengaka nako muna wao kina botulungisi 100 ans centenaire tusidi vumbukamana ninga madiakako kulu muna basaba baonsono bayantika dia sansieto tikete totona liloba ya mutuya tous les techniciens ya tata mokonzi ya bona komisation ya bona nkombo ya tata merci et nous demandons mwana nous dire molimo santo merci.
nakebisaki banini bangolonge bakolonga ata moko mibale misato bakoyika mpiko nakebisaki banini bangolonge bakolonga ata moko mibale misato bakoyika mpiko ngai na nzema toyi koyoka bino bango